Je suis Abakouk certifié. Je suis Abakouk certifié. Okay. Est-ce que Nalobi, à part Sila, qui peut faire mieux? Au-dessus de moi, c'est la mort. Au-dessus de Sila, c'est la mort. Qui peut faire mieux que Sila? Papa la zaï kuna bo meme ke Turquie. Papa la zaï kuna bo meme ke Dubai. Oni so batu ba leki bino bolinga ka bo finga. So batu ba leki bino bolinga ka bo tonga. Boroloba, papa là qui est déjà Dubaï grâce à Jérémy Chabani, papa là à qui Turquie, oyo a Monique a Rokoka, aya Rolukanga la bitumba. Pour respecter pas Mikolo, prenez la théâtre, respect à l'issouté. Respect à l'issouté, ata basila na basali depuis groupe salon au tilelo. Mais bana mo boya miki a salité, a makolo salité, ba ka pe ofinga sila. Pour respecter Mikolo. Musala ya mutu boye bango bo pesa ngo valeur. Boa bamboa bolo baloba me bo koma kana niveau silate. Boa bamboa bolo baloba me bo koma kana niveau silate. Boa bamboa bolo baloba me bo koma kana niveau silate. Okay. Pour la moni pe batu misusu na ba Canada a komi na koko likaku. Mais a ozo pe kilo ya ofinga sila bisalo. N'importe quoi. Ngai na loba mingi te parce que je suis né grandi au Katanga. Okay. O ka se sanga baje aya to bunda. O ka se sanga baje aya to bunda. Sila Bissalo ayena innovation décor tala décor tala ba bonbon tout ça la michou tout ça la normilo quoi donc Alicias tout ça les casting ya ba belle dame intellectuelle zaka oza kitoko za zobate si la zoom basi ba kitoko baza mayele elle ressort l'intelligence qu'il y a dans ces filles là donc azui basi kitoko azui batu ya bien tala décor ainsi là tala ba thème aussi là tala ba titre ya ba émission et pardon ba titre ya ba film et puis quand tu lis les titres et on retrouver pas yango na katia scène donc ceci là en tout cas c'est le professionnalisme ba yebi loko ba osala ba yebi musala ba osala akokani na sila no abotamite c'est la vie sociale nano abotamite kaso tala kindako ya bongo na théâtre na nyana nango na belle vie pa na ndako ya bongo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, Botama et l'amour, Botama et l'amour, Botama. Bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. En fait, vraiment, embouteillage. Bonne année. Espinga, c'est petit surtout, on a vraiment très bonne mine. Parce que Nayo Kituro, Bouté me Panzani, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais, tu go, Baboyo Gawana, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est là, il fait là, yana, nous, tout cela, mais, oui, na suka na piscine calais. Yo kaka, so komika po yebisinga iti. Ah, mais résidence kitoko SB, félicitations hein. Jour aux autres yebisinga ko sukola. Mais en tout cas résidence kitoko SB. Merci tu vas donc flatter ngo yeka kotana. Oza mena, donc va pas commencer à fier là yo hein. Na kota. Wow. Ça la sentir. Ba no se pa na nga. Te na sentir ko na na résidence. Yo moko le. Tena fanda. Mais kuneza place à papse. Hakuna pa ya papse. Yemo kitina. Mais vanda papa vanda. A osiligate. Yo za noka papa. A osiligate. Non. Madame, ta compréhension wakasi. Vraiment. Tu ris. Boni. Ouais, ça va, ça. Babi Bellevue pas à rival à Sila, batang à Sila, batang Bellevue. Batang à sous Bellevue. Nebiete.
Olobi? Nayebi. Artiste mboka na biso te. Nayebi. Ngai ndoti ningo atali yo lelo boni. Neti natali nga lelo bo abika petite wana. Neti nga na kuna ex na boya ye obetanga mais tolo bango. Antika nano. Oboyi na oye mais ye moko obeta. Même si ne m'appelle plus, c'est fini entre toi et moi. Abisa na ola qui sont na obeta yo. C'est ça nga bajata non sambanga nga. Soka sala taekwondo, pas de problème. Soka sala full contact, pas de problème. Soka beta basket, pas de problème. Na pembe mais il faut boire. Il faut fezali. Batu na Miss Lolo. Tokolo ensemble na sans fil bana masina. Yo yakana nukasi. Et votre tonton est là, tonton Irano, les tontons les Abakouk. Bon après-midi, bonsoir, ça dépend na Ero Kutibiso, tozo sur la pembe, tozo sur la actualité, neka bolingaka, tonton Irano et la rabino. Bambote na bino nyoso Babakouk, boali partout na mokili mobimba de père et de mère, tobo iba virus. Tolingi, Babakouko, baza sans microbes, sans virus, balingaka sila de vrai. Lelo, tozali na Mama Lili Tete. Mama Lili Tete, balobi, la fille Oyo, azape artiste, azape Mupanzi Sango, andimi lelo aleka na émission na biso pambate tozo sola toko sala analyse. Bomona ekala boyoka kombo bamsu bazwa chance te lelo to meko solane o etali mboka na biso voilà. Maman Lili, bonjour, bonsoir. Bonjour tonton Irano, le tonton des Abakouk. Maman Lili Tete aussi est là. Oui. La belle-sœur des Abakouk, c'est Meka Babakouk. En tout cas, tous les Abakouk, la Pesibino Mbote mingi meilleurs vœux. Oui, ça fait longtemps que Bomo Ninga, mais nous sommes toujours ensemble. Ngaye o Abino. Na Pesino Mbote na mon ami personnel, Miss Lolo. Maman Leki Babakouk, Maman Leki nga c'est Meka Babakouk. Okay. Et puis Nancy Bassé les VIP parce que tu sais pas naïe, tu vois la Katia maison naïe, Nancy Bassé les Kabelo et na pesi sumbote na Karine ma consoeur azapé Abakouk na pesi mbote na Dorcas Boloko comme ma petite na pesi Barési Bazar et tous les Abakouk na pesi bilombote mingi Maman Zozona 1 Maman Zozona 1 Maman Elimbizi Maman Elimbizi donc Maman Chouchouna Nyota aussi Maman Chouchouna Nyota aussi donc mbote na bino Babakouk nyonso ya monde entier Lili Tete yo Semeka Babakouk nous sommes ensemble ndenge kaka tonton Irano alobi naza artiste pe comédienne naza journaliste naza pe na chaîne na YouTube tonton Irano abonnez-vous à Lili Tete donc en fait LT News Congo TV LT News Congo TV donc vous s'abonner et belé nous sommes ensemble naza nesengo ya ndenge tonton Irano ya mbinga na chaîne na bino donc abonnez-vous massivement, partagez, aimez, vous pouvez savoir suggestion, bino ba remarque na bino et vous allez le bienvenu. Vraiment, abonnez-vous massivement sur LT News Télévision. En tout cas, wana Maman Lili, tolobi. Ah voilà. Voilà to tchara mon pépé. Boyebi tango lisola Babakouk ebeta maratoire mo bondo. Toya wana et puis je vous signale déjà que si tout va bien, bon, remarquez, tu as l'ensemble na Maman Lili, pour nous recevoir analyse moko ya bien, ko édifier, tu as na ba rubrique belé, déjà, dans une conception moko ya bien, ton ex, tu as solo lango, et en collaboration avec Maman Lili, tu as nous invité, tu sola, pourquoi pas tu solo lango, et ça, ma solo ya bien, ya propre, ko édifier pe bandeko, lisolo etali ex na yo, ezala mwasi to mobali, betaka lisolo moko boye, souvenir, y a bien ou les cas soit mauvais souvenir ezana ndinga mabete ko les était mais to partager pe lisolo mususu na ndero pe maka mususu eza concept moko ya sika to meko ko partager on a Maman Lili bo mona biso to kozala toujours ensemble. Alors lelo na yambiye lelo vous m'invité nanga batu musu bayoka ke asaka pe théâtre lelo boyo kango ye pa ina moko ndenge ya lobi azape artiste Maman Lili obani théâtre panani. Bon, théâtre vraiment, ezaki loko nga na kana kité, bien que depuis l'enfance na ba maternelle, na ba nosa ba sénette et comme molili. Pour mes atis, et les cas.
na bando ça ba Sénète nazaki parmi ba élèves bande ko retenir na ba fête ba ya ba Pâques ya ba Noël pour nous représenter film Jésus topé histoire ya Jésus na kati ya Bible mais zaki penza passion nangate. Moi mon passion c'était l'esthétique, la coiffure, cause à la hôtesse et tout. Mais n'a que kuta na président Fiston Batista yende apesa kinga amour wana yako ouais, donc il m'a introduit dans ces milieux là. Elle singa Lili moto vana omitala talara trop sala ba vidéo mais ya kokota kaka ya osala pe théâtre. Bon, à mon quand même ba capacité ezalika tinanga onga mona eba kité. Donc il m'a découvert et puis avec ça là que na bandi na komi pe actrice kuna na sali film lokola Lilo ce botke na Baptiste officiel TV bon lango na joaki parce que comme on a scène eza Lilo et puis titre pe histoire on ezaki Lilo donc na joaki Lilo eza histoire nanga ya liboso et bimisinga la monde de théâtre c'était Lilo et puis n'a que jouer na joué karaba ba histoire rebelle na kati ya groupe figure de star. Alors c'était facile ko intégrer ba mona monde. Bon oyebi kenga na bando ke répétition te na bando ke kaka tournage ba moko mo ezaki président pose ezaki trop pris télévision pour na zape journaliste donc ezaki kaka ezaki kokende ka tournage pour nazaki na ba occupation ebele d'emblée et bande pe ko non ça la moko donc ça venait comme ça et puis surtout ça les tournages na sali pe le quoi la salle qui répétition donc c'était facile président que benganga bisinga Lili au jouer tel rôle au moins on a essayé les vidéos na bitane na jouant donc zaki ka bon na bando ça ba répétition de l'antical pe ça répétition te nando ke ka tournage et puis et bando ke nango bien donc c'est que au mano chaka ka esprit nando chaka esprit vous avez qu'à motiver par rapport à rôle baroupé ça tout consort alors enfin on exercer dans monde dango oui c'était comment alors pour toi se retrouver Suzuki aux sous ensemble était na figure de star. Bon cause à l'ensemble était c'est trop dire et ça que je me suis replié pour ba occupation comme Kebele na kokai soute ko tourner donc ba occupation et comme Kebele et puis j'ai opté yako côté à la paix côté Moussousou chez madame Karine Pala pour le moment je suis dans le groupe Kratos il y a madame Karine Pala maintenant on a bandi ba tournage mais je fais partie du groupe Kratos là au moins qui n'est pas répétition bah c'est une répétition ça Moussa lando moi t'écoute non les canaba tournage c'est pour Moussa les Kebele à TV mais je vais me débrouiller na ça na ça peut ba fan nanga ba mon nanga na ba tournage ya Kratos ya madame Karine Pala. S'il faut revenir un peu la question qu'est-ce que Baptiste a mon avis que oza nelo moko boza nango me ko exploiter auto c'était comment parce que ko pesa mutu chance wana ko la télévision c'est pas facile il faut mona quelque chose c'était comment a trouver yo facilement comme ça soit tes amis nelo mo na kati. Bon, moi je suis du genre que va na buena sali vidéo na sa journaliste. Ce que tu bande ko yazo quand me fréquenter abande ce ko observer aime ça comment on a publié le mot na Facebook na ba réseaux sociaux ndem comment vous approcher ngabi mais osane lo comment un peu na comique na c'est ça rappelle abi mais tu as quelque chose ya kaka au sa théâtre ya bimiselo oza bon en fait je dirais qu'il y a à découvrir que le mot ozaka tinanga ndé qui a encadré et bima à faire éclore et l'autre katinanga parce qu'il y a beaucoup de gens baloba ghetto aux années longues TV aux années longues TV donc tellement ça télégénique et longino écoute ka éco ça la bien alors aujourd'hui nous avons Lili Tété comme artiste comédienne. Aux rappelle aux aranango contente. Ouais, qu'est-ce qu'on dit? L'art appelle toujours l'art. Comme j'étais toute petite, dans ma maternelle, tout ça, j'exerçais déjà maintenant ça, bah, Sénète, tout ça. Donc, l'art appelle toujours l'art. Et puis, tant la côte peine à monde nango, néota que grand frère nanga est né, le docteur Toutou Tété, azaki pe dramaturge, avant que ça, bah, théâtre, on a quatre bah, salle. Donc, naï comme moi, ils appellent sous makila. Et puis, tant je me suis lancé et qu'il n'a qui peut bon
yango mbala moko. Vraiment, c'était un peu facile parce que ça déjà les Makila. Voilà, allez-y comprendre que Batumusu Bakolo Bango, comment ils facile comme ça, non. Ils les Makila. Et on ne peut retrouver le lot, Maman Lili Tete. Ceux qui peut-être beaucoup Lukaba film, ou soit Bomona Basenet. Il y a Baptiste TV officiel, Baktali Lilo, Batala 2021, bah, au monde 2021, 22, 23, bah, au monde ba film on a ça. Ah, donc, on vous m'avez embellé, hein. Aux ans, on a carrière, on l'a été dans le théâtre et tout. Ça date depuis 2021. Ok. Ça date déjà de 4 ans déjà, Togoloba, Maman Lili, azo pexé toujours dans le monde de art. Alors, bah, défaut, ni nous remarqué dans Moussa Lango. Que l'on a regretté. So, bah, ben, bateau, ma boké. Ah, voilà, bah, fière légère. À ça, la théâtre, keba. Bon, moi d'ailleurs je dirais que Nazan a katia théâtre mais Nazan a katia milieu. Ok. Je suis actrice et tout, je fais les théâtres mais je ne suis pas dans les milieux. Ok. Et puis ma béto on a la moyenne à katia théâtre ça que gouvernement a biso zo prendre en charge tes artistes comédiens à Moka. OK. Wana na ba MSU na ba vient la biso kalato ba ya na biso kala gouvernement ezui bango en charge mais ko propulser art dramatique ya Congo na somo na soutien à l'état eza penza tenengi to mo le pa ba ninga na biso ba nigérien na bambo comme susu na Angola oyo ya pamba ezaki pays moko ya guerre mais et comme il développer cinéma congolais so hôtel na ba Canal Plus au moins que cinéma angolaise, cinéma sénégalaise, cinéma sud-africaine. Vraiment. Et ça ba promouvoir yango makasi par rapport au cinéma congolais. Donc ba regret zaka wana que baso simba biso gouvernement ezo simba biso te ezo appuyer biso te ezo subventionner théâtre congolais. C'est un peu ça ndé moi ba difficulté to mabe o tozo mona na kati ya théâtre mais pour qu'on se le dise, tous ça pendant la batteur il y a bien, tous ça fait la talent, talentueux baza, mais tous ça soutenu te na l'état. Ok. Alors aujourd'hui, en tant qu'artiste, il y a aussi des gens qui s'habituer, yebi que artistes et comédiennes et la famille c'était facile, on s'est plongé dans le niveau théâtre Lili. Basilika babi non ça c'est pas toi mais c'est mon cas que l'art appelle l'art. Voilà. On peut être comédien, on peut être acteur mais tout ça le quoi tu me sauter. Toi la éducation la biso toi la famille la biso toi la base place de outil le quoi même si là à la base moro que au moins na aza frivolité aza vulgarité. Donc net ici la tangi théâtre na ina. Atangi théâtre kotanga. Ata mama Annie Abia je pense Azad professeur naïna. Donc ça dépend de l'éducation et puis ça dépend y a mode de vie, y a pas principe, y a moutou. Moi ils m'ont dit Lili au commission na théâtre mais ba éducation nanga ba ba principe nanga ba mode de vie nanga ba s'inquiéter quitter. Ça veut dire que il faut pas toujours condamner l'artiste tant que mode de vie ne bon cause peut-être différente. Et puis il faut aussi la nuance. Quand tu es sur le plateau, net, journaliste, Oza na cahier de charge à émission. Donc, quand tu es aussi na katia scène, Eza na conception topé réalisateur appelé sur rôle tel. Eza mode de vie na yote. Eza vie privée na yote. Ou alors eza identité na yo personnalité. C'est le rôle. C'est un métier. Oui, au sel musala na. Après ozong na bomoto na yo. Donc il faut ça parle des choses. Spectateur c'est deux vies différentes. C'est ça. Quand tu es sur la scène, tu fais une autre vie, aux incarner rôle songolo. Naki ko incarner ndumba, naki ko incarner mutaliboma, naza ndumba te na mutaliboma te. Donc c'est une histoire ou alors un rôle où de représenter bino la katia société makambo to okutana nango. Et ça va vécu quotidien, to okutana nango yango to ya ko pesa bino yango na télé, c'est un peu ça. Quand on retrouve théâtre, yo mo lobani. Ils ont un monde génial.
Tu regretteras peut-être de nous embrassant. Non, je ne regrette pas pour monde de théâtre et ça la ouverture est belle. Oh que les lots, ceux qui n'étaient DGI, ils ont besoin d'informer public. Il y a que batuba foutaka pas koto, batuba foutaka loyer, il y a babunda il y a l'état. Il faut pas recourir naba comédien, naba acteur yambo canabiso. C'est un métier noble, mais il faut zalaka subventionner. Voilà. Et puis acteur aye ba rôle naye. C'est ça. Na musala wazosala. Vraiment. Parce que c'est un métier noble. C'est ça. Merci beaucoup pour la communication, Maman Lili. Je crois il y a beaucoup de gens bazona nabiso, bato balanda rabiso na litoya koyoka pe komuna. Vous avez compris que non, eza métier moko noble, eza musala ndenge ozora kazaka, otepe moi kaputula uswato memi moi eloko na moko bo chibuta ndenge baluba balobaka okepe na musala ndenge pe yango yali. Il faut pas toujours ko condamner soit ko pesa image à mabe. L'apparence est trompeuse. C'est l'apparence. En fait, nous surtout ça na ba scène et ça apparence. Voilà. C'est pas notre vie privée et ça vie na biso propreté. Il faut que les téléspectateurs ba comprennent. C'est ça. Alors Maman Lili, nous avons remarqué à chaque moment où bête les solasi là. Pourquoi Lelo on dit qu'on a convaincu que non, s'il a peut faire mieux. Parce que bah déjà va sentir na ba dire non que non, celle-ci a ça pour si là. C'est dit à quoi? Je suis Abakouk certifié. OK. Est-ce que Nalobi à part si là qui peut faire mieux? OK. Na Congo. Oh Balobi au-dessus de moi c'est la mort, au-dessus de si là c'est la mort. Qui peut faire mieux que si là? Vraiment. Question posée à si là, elle est déjà elle a épaté le monde théâtral depuis Azaki normalement la mouke. Est-ce que si la bande la groupe salon? Si. Oui. Si la bande la groupe salon papa, Bissot visera toujours le meilleur. Il faut qu'il y ait une place excellence les alliés. Nakenda na place excellence ezali tala ba film ici la sala tala ba posture ici là tala capacité coefficient intellectuel ici là. Voilà. En tout cas, je suis désolée, Naza Abakouk. Et puis, ceci là, c'est la classe. Ceci là, c'est le professionnalisme. Tu n'as pas honte d'être Abakouk. Je n'ai pas honte, je suis fière d'être Abakouk. OK. Ouais, bah, Naza, c'est même qu'Abakouk. Si. Miss Lolo, en passant, je t'ai dit bonjour. Vraiment. Si là, c'est le professionnalisme. Si là, elle sait ce qu'elle fait. Elle connaît ce qu'elle fait. Vraiment. Ça, c'est bien. Yeah. Et puis, aux aura très contente de la production SB, faisabilité à travail. Non. Celle-ci, en tout cas, tout le chapeau. Si la azap professionnel, bon, tolobate que bon, théâtre, ezaka déjà. Mais bah, si là, bisalou, ayena, innovation, décor. Tala décor, tala ba bonbon, tout ça la Michou, tout ça la Normilo quoi. Donc Alicias, tout ça les casting ya ba belle dame intellectuelle. Zaka oza kitoko za zobate. Si la zoom basio ba kitoko baza mayele. Elle ressort l'intelligence qu'il y a dans ces filles-là. Donc, Azui Bassa Kitoko, Azui Batuya bien, t'as le décor ici là. T'as la thème aussi à ça. T'as la titre, y a émission. Et pardon, titre, y a film. Et puis, quand tu lis le titre et pour retrouver Peyango Nakatia scène. Donc ceci là en tout cas c'est le professionnalisme ba yebi loko ba osala ba yebi musala ba osala azana casting ya kitoko Nakatia SB et puis to comme il a deux chaînes Baba Koukbo qui est côté la chaîne na biso nyonso wana botonda kuna mobondo ndenge banansi baseli balobara et pas va faire kuna botonda mobondo kuna donc so tali ici la te papa otana vraiment non que bêtise c'était dans les cambaba titre par contre il y a des gens balobara qui ba titre ici les aramboa qui là titre ici les aramboa qui là tout ici là ils a réfléchi. OK. Elle a réfléchi, elle sait ce qu'elle fait. Voilà. Tant on l'a vu peut-être la patronne, bon, tout l'accepte patronne moboé, a maltraité ba ouvrier naé, patronne moboé, aza ba patronne mususu ana mbongo mais a jalouser moi na musala. Voilà. Peut-être que ça a ba capacité mususu moi na musala za nango patronne za nango te. Donc si là titre naé, ils a réfléchi et pour ils ont retrouvé en haut vraiment nakatia scène, nakatia histoire. Voilà. Ça c'est bien. Merci beaucoup Maman Lili. Je crois bato bayaka na ba débat mon bo si la batite zara ya mbwa kela. Vous avez compris que non. On a lobby a mbwa kela nani po yende suprême, yende numéro 1, yende number 1, yende 1. Azan rivalité. Azan où tu es? OK.
rival ango nani pas comparer tout ça là rival ango nani na capacité intellectuelle na oya yekola na ina ata na standing ata na décor ata na actrice akokani na sila no abotami te tina vie sociale nano abotami te kaso tala kindako ya bongo na théâtre na nyana ngo na belle vie pa na ndako bongo toki na oka pembe ponga za na hypocrite te babi belle vie pa za rival asila batanga asila batangi pe belle vie batanga su belle vie te na ebiete olobi na ebiete artiste mboka na biso te na ebiete auta pa mama via na ebi mama via ye na ebiete na ebiete bo ba théâtre na yebi yango te na yebi Naomi Lokwa na yebi Misu Bembele na yebi ya Ana na yebi ya Lule bolimbisanga na yebi ton Lulu mama kambo na suki na yebi Jeremy Shabani olimbisanga oyebi mama via ayebi suna na yebi Darling Palata Darling Palata era mutu mobo e secret mutu mobo alinga kufa obela me babengaka Darling oza wapi tala mutu na linga kufa tobeta ngwa après na yebi Darling Mambweza babenga na téléphone nanga na yebi Darling Palata bansona na yebi bonte mais sikoyo en tout cas bandeko bolimbisa émission eza tellement bien nazo tche pe na polémique te nazo protéger par contre mais ngande seconde na yebi bongo te o tsanga la polémique te na yebi ete yo finganga na obeta ye petika boye bato baomona elongi kitoko boye babi mutu fala remplacer kutumira nani lipati yeyo bana lipati atanga pina moni obilo pe moni yango c'est sanga bajata no sambanga nanga soka sala taekwondo pas de problème soka sala full contact pas de problème soka beta basket pas de problème na pembe mais liko faut boire liko fezali batu na Miss Lolo tokola ensemble na sans fil bana masina yo yaka nanu kasi la biso sala ni soko sala na taekwondo ya ofinganga soko sala na obeta basket na lycée lokwanga lycée Molende yako betanga ya ofinganga soko sala pe taekwondo ya obetanga po soko sala ngote na obeto mabe je babengana MK na matanga ya Richard so ezaki yo ngo bunda na ko beta bango mabe olobi na obeta bango mabe po bakatelo partir yo kasi ba ya nanu le ligue 7e sera ça qui va jouer. On allait qu'à mettre Toura mboma c'est meki nanga. Merci toi bana masina. Baba ku bi bazu champion na bango yo nani yo ya bangulungulu lo bawa. Bosakana wana na MK. Azano kitoko et puis botaka design. Bundele ezali makofi ezali. Mais ce que bazo finga SB trop na chaîne wana. C'est nango total nango tango toye bate biso to kasi la mto première to ebite na chaîne nini po total nango te to ebi nango te est-ce que ngana na temps ko sa téléphone ngana beta ba chaîne batu misusu c'est du n'importe quoi c'est quoi ça OK na ebika SB les abakouk de la bisalu na SB les abakouk ale bokende kuna botala ba émission pardon ba film asika bokende abonnez-vous massivement botala bo aimer bo partager bo commenter toi na ba chaîne musute na Congo toi na chaîne musute toi kana SB vraiment mais suko maman Lili nzambe émission mi kitoko et Mathieu Kiti ekeye zongi si la bisalu kakande suko na ngina tout papa l'insali nini po ba finga ye ba critiquer ye ba loba biloba pona komba papa ne kapone Jérémie même ba tiriki ba Dubaï tout konso ba comment finga ye au moins t'es soni bino papa la zaï kuna bomeme ke Turquie papa la zaï kuna bomeme ke Dubaï oni so batu ba leki bino bolingaka bo finga so batu ba leki bino bolingaka bo tonga Boroloba, papa là qui est déjà Dubaï grâce à Jérémy Shabani, papa là à qui est Turquie grâce à bon puis mais lié trophée, c'est que trophée ça y a foati. Oh yo a Monique a Rokoka, aya rolukanga na bitumba. Donc trophée eza ya foati, papa là zana est à l'aise, à quelle place on va respecter, à quelle place on va valoriser. Jérémy Shabani, coup de chapeau à toi, Vraiment, notre tonton. Honoré, vieux, honoré, bateau, ebi musala. Donc, Jérémy Shabani, nzamba pambola, abakisela. On a mon maman, makambo aleli, o memi na Dubaï, ale mabana pe o, ngai tom, moi si ale mabana, azan hôpital na HJ,
ale mabana yaka pa nanga bon to solo ki bon respecter pe mikolo poni na théâtre respect za lisute ata basira na basali depuis groupe salon oti lelo mais bana mo boya miki ya salité makolo salité ba ka pe ofinga sila bon respecter mikolo musala ya mutu boye bango bopesa ngo valeur anima kokola fingi papa ne abiyo to bomisa mwasi na yo taba njika ndenge wana bwa mbwa bolo baloba mais boko makana niveau sila te OK pour la moni pe batu misusu na ba Canada akomi na koko likaku mais aozo pe kilo ya ofinga sila bisalo n'importe quoi ngai na loba mingi te parce que je suis né grandi au Katanga oka osesanga baje aya to bunda yaka bunda pesa pe na beauté koyako bunda ka te obimisa biso lonye bakombo eza bato nzamba pesa nyonso bokeba beauté makofi mayele yo yaka siko merci na mama Cécile Lisundi na mozo koma wana ke mam si benga liliko benga na SB ko jouer beauté na eleki kitoko merci beaucoup na papa Adrien na moni message na yo bosengi mama Lilia leka na SB soldat makasi soko sakani penza en tout cas il faut lire otonda tolobaki yango toko na kozala habituellement na mama Lili concept ya sikali beta lisolo ya ex na yo ezala ga ya mabete bamsu bazana caché moko mabe ye ex asuka neka na bitumba ye ex asuka neka na ba commune ko me ko sana ko biso ba ex batika biso na bozui batika biso bien mettre le bon kaka mo la émission comment regretter maman otala boye ngai ndeti ninga tali yo lelo boye neti na tali nga lelo bo abika petit wana neti nga na kuna ex na boya ye obetanga mettre le bango atika nano oboyi na ye me ye mo ka obeta même si ne m'appelle plus c'est fini entre toi et moi abisa na la qui sont na obeta yo nga ex abetanga na boye ma ye obetanga déjà yo kango non coucou à toi Zoé Chamala. Il est élégant, il a l'argent. Vraiment. C'est la taille élégant qui trouble les femmes. Papa Chira Loba. Tout comme Nasuka, tout comme Loba Nio Sota, vous en avez besoin, monsieur Silate. Mais moi, mon cœur, maman Lili Bambote na banani, na batutu balandio. Et puis, sur un message important en ligne, on repère sa batou, pesa bang. Aleki sila non abota mate azate. Osakani nanga, oeka na makofi. Ok. C'est que faut simba ki sa makasi. Donc, chers amis, abonnez-vous na chaîne nanga YouTube LT News Congo TV. Bon, s'abonner massivement. Kuneza ya Baba Cook et n'hésitez pas aussi de venir au salon de coiffure Lilo Beauté. Tozan la Katia Limité, première rue Funa, avenue Saint-Christophe. Na Katia bibliothèque urbaine. Donc, boya ebele boza desuite. Na pesimbote na Dr. Joroy Coco aux États-Unis. Na pesimbote na Fils Coco, Lebo, l'artiste Lebo, Bintou. Et na pesimbote la tonton Blaise Seliema aux États-Unis. Na pesimbote na Martin Gimbi et puis na pesimbote lisusu na ya Annie Dembo la star depuis Anvers Navien Nanga le boss Sebalino Soba depuis Anvers bon on va vendre dans la Mboka Olo et aussi à Lukebakweno, le boss, Claude Lukebakweno, bisous à vous, on se revoit la fois prochaine. Merci beaucoup à tout le monde. Tobo Sani Pete, famille Bassele Mobimba, Bozé Moué Belé, ba 15 Bassele. Naboki camarade nangate, Nancy Bassele VIP, Potoza Awa, oh nyonso, Nancy VIP, Kabelo, donc, moi sinon so ngaza kitoko, ngaza sembe, muto ngenga, po kalaming pete ba vacances, donc, boye pas Nancy Bassele, boye osoma ba Kabelo, il y a 45 pour César, il y a 32 pour César, il y a 20 pour César, il y a kitoko eza, il y a ba mai, il y a ba vague, il y a maramu nyonso ya balisi ya babia ba boucler ya ba vague ezali boya na avenue Mondi na Lemba Foire en face ya Hôtel Indépendance boza dessuite chez Nancy Kabelo VIP. Deborah Bassele pe yango ote baboki ngate to pesi bino ba mbote bino tout bato balinga tonto Irano contactez-moi sur liste 243 97 66 22 475 suggestion remarque comme la biso so posengi mama Lilia zonga lobby yo kaka ozape na besoin soki ndenge nini tokosolola parce que alobi salon de coiffure mo ya bien ali pona bino donc tokozala pe wana pona ko visiter surtout
pourquoi pas tout ça pe ba image bon mon abino bolingaka biloko qualité bokota bozala bien maquillé na salon ya maman Lili et puis bambote belé petit consommez toujours SB distraction longola cha mupande ngwana merci beaucoup bye bye. Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.